Mbote balandi ya émission na biso na mboka Congo et puis na mikili bipai na bipai ndenge bomesana toujours kolanda biso lelo na mokolo ya lelo ezali présentation ya ba ministre awa na kati ya palais du peuple et pas wapi o tozomona population batondani mingi ebele ndenge bamesana kosala misu bazwaka ba 3000 francs na ba polo na ba drapeau gouvernement ebimi bazosala la présentation lelo ndenge toyebi gouvernement na lingala tobenga yango ezali nzoko biso na bino bandeko ya EHP Media toyebi ndenge nini nzoko aliaka toyebi quantité ya biloko nini aliaka et puis mai nini amelaka est-ce que na kati ya gouvernement oyo yoti kobima mutu na mutu azo eteni na ye gouvernement na biso ebimi ba opposant bazate opposition ezate pourquoi parce que ceux qui tolobi opposition ezaki na IDPS elongwe bazui pouvoir bazali sous ba opposante et ba komi majorité mais gouvernement ebimi nzoko kabola biteni na biteni mais oya biso gouvernement ebimi opposant ezate tokoka lelo ba imboka ndenge bazali kolela tokotambusa microphone po tolanda kaka nde tomesana kosepelisa bino toza na équipe complète nazana Eric Arsenal na cameraman nazana eno Kongolo na montage batu nyonso ya EHP Media toza ensemble na ngai moko Brice Garçon c'est pas na misana kosalela bino musala tolanda donc tolanda nini bandeko ya mboka bazolanda qu'est-ce qui se passe réellement na kati ya mboka na biso na mokolo ya lelo tolanda. Bengi Kiker. Toye, premièrement, je remercier le premier sportif congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a nommé Monsieur Son Excellence Amos Mbayo en tête il y a ministère ya sport et loisirs. Yango bisoba na ya honorable bienvenu Ilanga Lembo Toye pour nous soutenir nomination na paix pour encourager ko tindika ministre na biso sport. Mais c'est Amos Mbayo à Kende Liboso pour sport et mata. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais Tomoni, Babo Kaboli, ba ministère, ba Kaboli, bisonyo za toyebi gouvernement, o babengi na lingala, balobi zali nzoko. Toyebi nzoko ndenge ni na liaka, toyebi quantité biloko o nzoko aliaka amelaka pe ma ebele, aliaka biloko ebele makasi. Kotala ndenge ba Kaboli ba ministère yango on dirait batu ya opposition bazate comment gouvernement ekozala na ba opposante na kati pona bino bozomona onde ndenge lobi bongo moi je pense que au lobby bien parce que représentation ezali tozala ba ministre msusu ya opposition bazali wana baza ebele entre autres ya IDPS eza opposition te bango baza déjà majorité bon baza sous opposition donc c'est-à-dire wana eza gouvernement moko ya coalition donc c'est que c'est-à-dire to le FCC c'est actuelle opposition oh mais FCC na bandeko ya IDPS oti kotanga baza papa moko mama moko te bakomi elongo eza gouvernement ezo sangisa batu nyonso ezotala opposition te ezotala
Kolobo était au Sangsa, Yango Moni Bazui, dans chaque province, Bazui moins représentation, en fait que Moutino soit se retrouver. Et ça, gouvernement, Oyo Luka, pour Mboke Kende Liboso, en fait que Kimia et Zala. Mboke Kende Liboso sans opposition exatée. Oza peuple congolais. Ozo trouver un normal que opposition exatée dans le gouvernement. Oza non d'accord non. Bon, Naza tout à fait d'accord, mais je pense que nous ça se retrouver. Ce qui Moutala Moukazate, je crois il y a un ministre ressortissant, par exemple, il y a Grand Bandundu. Parce qu'il y a eu des pourcentages. Il y a Grand Kassai, il y a Grand Katanga, il y a Grand Bandundu, il y a Grand Équateur. Tout le monde a se retrouvé dans le gouvernement. Il y a un moni même Banderonabiso, il y a Sidou Bangi, si je ne me trompe pas, bah, réclamant qui pose un poste dans Bango. Le Premier ministre a ébussi Bango à la calme pour résoudre le problème. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, merci pour la réponse. Mais Bino, Amos Mbayo, PCA charge, Ochukoloba Awa, et à sport et loisirs. Bozo promettre la population congolaise Nini. Je crois, mais c'est Amos Mbayo Azali sportif d'abord, un ancien sportif. Je crois, et le Ramalam Megozala part, c'est que Ayebi, Susito, atteinte au sport congolais Zozela. Alors je crois, Makamba bien Rosala vraiment, to pesera ba chance, ya malama kende liboso, to tindike pour sport nabiso et matali sous makas. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
Voilà, mbote mama tomoni bino bandeko ya ministère ya genre et en famille. Oyo etali mingi makambo ya ba mama bana basi. Mikolo yo te toleka tomonaki ndenge mama bane kotambola na gouvernement yo te koleka ya ndeko Kabila. Makambo ndenge lekaki. Est-ce que mabongisi ya malamu ezali na kata ministère na bino ya ba mama ya genre et en famille? Est-ce que bozo promettre vraiment makambo kitoko pour na ba mama? Oui, malamu ezali eza makasi parce que avant sa gouvernement to solo la ki yango vraiment pe bimi maman en tout cas président de la République elongo na biso ba maman ya genre na maman Solomé ya ba te biso malamu min koleka surtout na biso ba maman na bana na biso ya basi tout va bien que osimba eza déjà malamu min koleka mambo eza bien. Merci beaucoup pour na yo gouvernement et bimi mais na kata gouvernement na to moni on dirait babendani kaka on dirait bango na bango opposition vraiment ezalité. Est-ce que le gouvernement na kata mboka ekoki kobima vraiment ça bandeko ya opposition wana tobenga ngo nini yo kokoloba nini gouvernement ebimi bata FCC tomoni ya ngambo mususu ya Etienne ya président Tshisekedi bazali mais côté ya bafayulu ba opposant bazate na kati ya gouvernement yo koyebisa bayimboka nini? En tout cas pour ngai koloba ke gouvernement ebimi bata opposition bazate je ne sais pas aza vraiment bien placé pour na koloba mais pour ngai juste babimaki président na PPRD président Etienne Aouti na IDPS donc amisi mutu nyonso là qui gentil comme ça tout le monde azo qui biso na BPRD qui na opposition qui partout mais comme azo qui bango en tout cas là président ngo sur là bien placé pour na opposition yango te mais na bi azo qui batu nyonso tout va bien. Merci beaucoup, merci Toti na biso msa malam. Mbote mwana mboka tomoni on a kati ya na palais du peuple pas eu appui au place de population azali ba oti nommé gouvernement mais na kati ya gouvernement ndenge tomoni on dirait bapimeli bato ya opposition. Est-ce que gouvernement ekoki kobima sans opposition pona yo okoloba nini? Bon namoni réseau peine au PC peneza valable était parce que namoni que opposition selon procédure selon ma commis ndenge mwana mboka zo kamamboka azali vraiment côté nyonso a participé que bato bazwa ndamu na bango donc opposition peut se retrouver je peux dire un mot. Donc vous êtes d'accord que vous opposition dans la quantité? Opposition est dans la quantité, pourquoi pas dans la quantité? Opposition Bazali. Net n'est pas opposant. Ministre n'est pas opposant. Ministre est opposant. Basé Béleson a banni autant à Isa dans l'opposition. Parce que IDPS est sous Bazali sous opposant pour bangonner Bazar Bokondi. Comme le rôle la majorité. Ba parti est opposition. Les opposition. Bango mutu baza bokonzi bino bato yentena na bato ya IDPS sikoyo omoni te ke opposition ezate bokaboli biteni na biteni ndenge toyebi ke gouvernement ezali nzoko mutu na mtesengeli azwa part na ye mais on dirait ça omoni ba drapeau nyonso zomona monawa nyonso ezaka na kati ya majorité te ezape opposition ezali se renseigner oyo ke ba position ba parti mutu ezaza eza opposition. Merci beaucoup tomoni on a kati ya olati nini ya INC oza membre ya parti ya INC. Population congolaise ezali ko réclamer application ya code numéro 36 ya constitution, c'est-à-dire misala esengeli ezana mboka pona ba imboka basala ba jeune yo koloba nini? Est-ce que moi promesse ezali pona jeunesse congolaise bazala calme bazala mitema pio bacha mitema na mai ba se retrouver misala eza pona mutu nyonso pe ezali na bandi déjà besoin ko mona ba réalisation na kata mboka déjà muke malgré que ville eza munene mais ce que otambola mona ba réalisation eza minene pe eza ko salima mais c'est encore c'est le début suka dozo kende ba ko sepela. Merci beaucoup, merci.
Pardon, na yoki obiente. Ngai nazoloba IDPS eza parti moko eyekolakisa tous les partis ndenge bagéraka mboka. IDPS azo respecter état de droit. Bana classe à ofele. Toloba te classe ofele bangolo miso. Balobi jamais ekosala mandeli nini na bidje nini. Mais lelo ba maman bazo sepela. Nani mususu akosala na mboka boye. Mutu moko te ezaka IDPS. Yango wana nazoloba te tozala Félix 100 ans na mandat na mboka oyo. Soki de mandat na yesil biso peuple toko vacciner mandat mususu. Il fallait tozala mutu aboye. L'homme qu'il fallait place dans la kakaye mususu azate. Et bon pour na chômeur, pour na chômage, ba jeune bazo sala te. Papa, nazo senga peuple congolais bo sala moteur munene. Chef de l'État hier a déjà 7 mois. Bapesa tant non c'est ça tant nango. Akokipe social le peuple congolais, akokipe makamu nyonso. Ba chômeur ba kozwa misala na mboko oyo. Baza la calme. Toke liboso ko mona nde ba kozwa misala. Merci beaucoup, merci. Voilà, mbote bandeko tomoni aba komi mouvement des sans emploi. Donc eza population congolaise oyo bazo souffrir misala ezate. Bino boko lo bani tomoni batna ba polo, bazo embana ba drapeau mais bino na drapeau na bino mouvement sans emploi. Message na biso eza boye, eza clair. Tozali wa pona ko déclarer application ya article 36 ya constitution na biso. Oyo lo ba eteke, le travail est un droit et un devoir sacré. C'est-à-dire quoi? Mutu nyoso azana droit ya musala. Le eza jour ouvrable. Mais tala degré population tondania. Esanga bato bazala na misala, mais toza libanda yango tolobi te tolembi. Toye ko interpeller monsieur Ilukamba comme premier ministre. Lolenge ba respecter article ya gratuité et enseignement, lolenge sengeli ba respecter article 36 pour na misala. Na yango wana biso tozali apona polote. Tozali apona 3000 te, pona 2000 te, pona kombo eza noble intérêt ya biso nyonso. Bande comme soupe ya kokoloba. Merci beaucoup. Merci. Ngana ina bakisa boye. Nde muninga na ngai auti koloba. Ndenge tochaki pression na respect article 220. Le premier article nini? 36. Le premier article nini? 36. Article 36 le biboye. Le travail est un droit et un devoir sacré pour tous les Congolais. Ça veut dire que chaque Congolais doit avoir un emploi. Et deuxième alinéa, et lobby, l'État doit garantir la protection contre le chômage. Ça veut dire, oh, il y a le chômage, il faut avoir une indemnisation. Ça veut dire, moi, il faut. Et ça, il y a constitution. Il y a un biso qui a interpellé le Premier ministre Oyo. Après ça, les jeunes, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, pour la auto-prise en charge de les jeunes. Il y a un autre téléméli. Bandeko na biso ba 1000 francs, ba 2000 francs na ba polo ba koyembela bango, biso teto interpeller non seulement gouvernement, na population. Il faut pratiquer ça nini et si là, il faut mutuna muta la responsable na ndakunaye. Donc yango toye premier ministre doit respecter l'article 36. Merci. Merci beaucoup. Oui, biso tongi toloba ete la plupart des jeunes oyo zomona awa basilisa misala, basilisa kela citizen. Basilisa kela si kasi misala ezalité. Il y a interpellé le gouvernement avec un peu pour recadrer le système académique na bango. Parce que les autres, comme on a mis ça là, nous avons un dossier na Anvers, na Unikin, nous préférons na Anvers parce que le diplôme est là, ce qui n'est pas nous dans le système éducatif au Congo. Toponaki angote, bango moko na gérance la bango ya gouvernement, bazo tangi sa mabe. Et comme Moussala, pour Moussala, moyen de Moussala te pose un diplôme, il y a Unikin, il y a UPC, il y a ceux qui wap, il y a Awana Congo. Il y a un autre interpellé le gouvernement, bameka ko recadrer système éducatif na bango. Pona biso pe ba congolais ba otozo tanga awa to ba da ko zamba misala mbala moko tozo la ba lisusu pe pola makambo ya 3 ans d'expérience. Imaginez papa ndeko moto asilisi kelasi année oyo bazo ebisa il faut la 3 ans d'expérience. L'État congolais est sengeli asala makasi nyonso et que ceux qui muto asilisi kelasi na ye azala mbala moko na expérience ya 3 ans wana a créé par rapport par exemple stage professionnel. Le stage professionnel est comme il faut muto simba na liboko oye ba na mutu na entreprise pour son musala. C'est pas normal. Ça c'est quel pays? C'est pourquoi nous sommes là pour interpeller et le premier ministre et le gouvernement. Donc ils sont pour interpeller
moi ba acte zo salema awa ceux qui manifestation ça ba bengi ba jeune 3000 2000 ozu polo oyemba kana boy boy non c'est pas ça yo ka ceux qui muto ça kana musala awa alingaka za awa alingaka za la te mais ba yebi de la système wana musala ezalité ba pesa congolais ba jeune misala te pour bango ba yaka koyembela bango a jalelo ki jalelo fini nous voulons le travail nous voulons le travail nous voulons le travail nous voulons le travail OK article 36 akobundana article 36 tozana na boulevard tozana jour à remise et reprise application à article 36 on peut ça tout jeune emploi mais c'est camarade du Kabila to peut ça biso ba to peut ça pouvoir na âge nini 29 ans mais il dirait 18 ans on met premier âge à 29 ans. À toi, le ministre âge à 29 ans à décevoir les mêmes bêtises, les mêmes bêtises. On a pas chômé là. Oh non, c'est pas chômé. Là tu vas veste. Merci beaucoup. Na l'événement oh, de l'estam ko la souka. Ah, biso tara posa na misala, tozala posa te bobekisa biso na makabusoba. Non, to boy ango, tozala posa na misala, tozonyo kama. Tu comprends? Biso to teka ba kres misala ezate. Ba apasa popesa ba 3000 ba polo. Qu'est-ce que musala ngwana? Ah, to boy de le exam ko la souka. Ceux qui peuvent continuer à tout bébara. Congo c'est abisso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bande ko ba lobby président de la République stock tolora ki discours na ye jour investiture na ye alobaki ke ye azo accès programme na ye ba jeune oyo bozomona awa lelo za ba jeune te ba bimigara po ba ya koluka ba bimisa bilongi na bango lobi bazwa misala po ba vandi kimia te eza ba jeune oyo baza na souci ya ba jeune oyo se retrouver na dungu ayebi ata komona palais du peuple obiso to moni te to ye awa. Et puis ba jeune oyo baza ba jeune oyo ya sans emploi oyo ka oyo tozolo bela oyo eza ba jeune te ba vandi boyo bakanyi maboko te to uti na ba formation ya ba création d'entreprise donc entrepreneuriat problème na biso eza nini to ye kaka ko sundolela ba problème te to ye lié pe ba solution yango sikoyo po ye ba solution na biso ba memo to déposer ki bisika to déposer ti lelo ba réaction zo amate parce que il faut to telema to loba ba kondi bisika ba vandi na ba bureau ba mona biso ba benga biso to solola to ye kaka na ba problème te mokonza mboka premier ministre to ye ki yora ba problème te to ye na ba solution pour na décanter problème o emploi ezo poser na Congo yo oza 23e premier ministre na mboka oyo to lingite mbeba ya vende nyonso to eleka et continuer et puis biso ba jeune to komarara ba marche pied na bino to tonda nde to tondeli bino boye to memeli bino ba drapeau bino bokoti na ba bureau ba confort malili soko zimbo na yo mikoleye obengi su biso to lati polo ya elongi na yo to kumisi yo jeune wana monela jeune wana mona kizengi mwana na atanga na poto aye alongo kuna aye a opese musala so jeune o patangi awa toureux asa bien formé à lobby non. Merci beaucoup. Na sima bandera na biso to boyi ba polo na bango to boyi ba drapeau nyonso to boyi yango alors ba respecter état de droit et ya ba jeunesse na qui chemin nyonso esila Ozi polo na simozongi chômeur mama Ozi polo na simozongi chômeur mama Ozi 2000 na simozongi chômeur mama Ozi polo na simozongi chômeur mama Ozi 3000 na simozongi chômeur Félix. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Donc tokomina souka o wapi ya émission na biso ya lelo ezala ki présentation ya ba ministre awa na kati ya palais du peuple oyo epai wapi population atondani mingi mais lelo ezali journée ezali jour ouvrable c'est-à-dire eza mkolo oyo population falaki akende na musala asala musala lokola misala ezate na mboka ya tomoni population atondi ebele awa pona koya ko sepela na ba misusu bazwaki ba 3000 francs bazwi ba polo na ba drapeau koya kolanda ba député na ba ministre awa to utaki kolanda ba ndeko ya mouvement sans emploi o ba utaki koleka c'est-à-dire bazo senga
na Premier ministre Monsieur Sylvestre Ilunga, hein? Vraiment il faut mettre application na article 36 de la constitution Oezoloba vraiment et c'est misala ezala esalama ba jeune population azana besoin de musala toti koyoka bandenge batu ndenge nini baoti kolela population aleli ba jeune bazolela misala ezalité basengi na Premier ministre oeza musala na yo sala était article 36 de la constitution au mettre en pratique pour ozala na bango simple bango pe bazala na simple. Merci beaucoup na bino bandeko boti kolanda biso tozana toujours pour na ko servir bino ndenge to mesana wana na pesi na profiter na pesa batu tout bato landa biso na mikina mi pays bambote na bambote et pas union so bozali 42 to salaka to kokuta na prochainement pour na numéro mususu. Je vous dis déjà bye bye ciao.